Bungisa na yo mbongo, bungisa na yo motuka, bungisa na yo lopango, bungisa na yo elamba, me ko bungisa te bongo makanisi. Pamba te makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto. Meme tata o akela likolo na se po amonisa mokili o tozali na lolenge o tolulaka yango ebandaki kaka nyonso na makanisi. Tala tina oyo emission kitoko makanisi ya bato eyela bino na nzela etando ike ya Vuvam Television. Mbote mingi na bino bayi bozwi lisusu libako ya kolanda biso na bino bayi bozali kokoba tango nyonso na kopesa Vuvam Television confiance. Toyebisaka bino na kati ya emission oyo moto nyonso na kati ya mokili azangaka te makanisi ya kopesa to pe ya koyamba. Tala tina oyo emission oyo makanisi ya bato eyela bino ebengiselaka bino bato ya bokeseni na eteni ya politique ya bonzambe ya science pe kolandela maye maso oyo ezali bokoleka na kati ya mokili na biso. Solo bandeko balani tozali ntango nyonso kozongisa matondo ya mingi na bino baye bozali kokoba kokomela biso na bino baye bozali kosala biso ba remarque tango mosusu tata Ntsumbu esika oyo fale ezala boye tozali ntango nyonso koyoka bino nde bongo tokei komona ndeko Kerkunga toyambaki vraiment ba maye oyo botalisaki biso pona nini te tata Peta Ndombasi pe tata tata Makedi Kachama toyambaki vraiment maye oyo boyebisaki biso. Lelo toyeli bino lisusu teme ya kitoko lelo tokolobela te bikina to ba cimetière mais lelo toyeli bino teme ya kitoko lisusu oyo tokosola na bino pamba te lelo na kozala na biso ya mokolo na mokolo ebele ya bato babungisa bongo makanisi na bango. Kasi lelo toye lisusu na tina oyo tosala émission oyo ekozongisa lisusu makanisi na biso na nzela pamba te nde toyebisaki bino ete makanisi ezali ebandeli ya maso na kozala ya moto. Soki lelo moto abebisi makanisi na ye tobandi nyonso oyo ekotika na kati ya bomoi na ye ekosimba te. Biso banso tomonaka bato ya liboma. Moto ya liboma po tobenga ye moto ya liboma asala maye malongo bani te pamba te makanisi na ye etikala lisusu te boye elongo bani. Lokola makanisi na ye ebebaki nde biso banso tobengaka bango bato ya liboma. Mais biso baye oyo tozali normal esengeli makanisi na biso ebalana na kozala na biso. Tala tina oyo émission makanisi mabato eyelaki bongo bino na nzela etando ike ya Vuvam Television. Lelo toyeli bino teme ya kitoko pamba te ndenge tolobaka ke Vuvam Television ezali etando oyo kolamusa lisusu bayindo kolongola bango na kati ya pongi etando ya yambo ya bayindo etando ya bosomi ya bayindo. Awa maye maso mbana koleka awa ezali kaka na tina ya koéveiller conscience ya bayindo na tina ete bazonga bakonzi bazongela bomoto na bango oyo babungisaki tango mopaya yaki awa na kati ya mabele na biso. Lelo tokolobela tina ya kosala libongisi to notion ya réparation pamba te lelo na kati ya mabele na biso mingi na mboka na biso Congo okomona moto asali likambo moko elongo bani te. Moto afingi acholi ayibi abomi me ayebi ke asoki kala sengi pardon seke bakolimbisa na bango ngai mabe wana bakotangela ngai lisusu yango te. Siko lelo tobengisi bandeko baya tosolola na bango eske makanisi oyo wana bandeko bakoma na yango soki asali acte moko poser acte moko ya mabe eke soki asengi pardon elongwe nango to bapetoli yango eske eza bongo to eza bongo te. Lelo toyambi bongo tata Matondo Masala baye lisusu po tosola na bango teme wana. Mbote tata Matondo. Mbote ndeko journaliste pe mbote bandeko balandi. Matondo mingi tata Matondo Masala boni ba santé. Ba santé muke. Malgré la conjoncture actuelle. Matondo mingi bandeko balandi ba santé muke malgré conjoncture actuelle mais tata Matondo alobi ba santé ezali mwa muke kimia. Tata Matondo lelo to bengisi bino poto so na bino thème oyo tuna ya kosala libongsto notion ya réparation. Pamba te lelo na société na biso batu bakoma ata poser acte moko ya mabe ya makasi. Mais lokola pa na bango si bayembela bango nzembo ke pardon. Do soka lobi pardon pona ye amoni ke a réparer mabe nyonso oyo ya salaki. Mais lelo to bengisi bino po bomeka lisusu kotalisa bandeko nini yango wana babengi libongisi to réparation. Motuna na biso ya liboso ezali pa na bino libongisi ezali nini.
matondo na kotuna biso mutuna pe bandeko balandi libongisi eza réparation soki mutu akoirepare po mbebe ezali nde esengeli mutu arepare. Alors kosala mbeba epai ya mutu eza d'abord niongo oyo koti epai ya mutu wana e moto wana oyo osali mbeba akonionga soki aniongi koregrete soki aniongi c'est-à-dire akoti plainte na mokili ya molimo lokola plainte ekoti seka fundi yo donc oniongo ezali kofunda to plainte soki afundi yo na mokili ya molimo c'est-à-dire okozala bloqué po ozala libéré nde omona esika réparation ye fo orépare. Donc soki tolandi bino malamu soki esengi na moto a réparer ezali contenu acte oyo opposé ekomi lokola niongo epai ya moto opposé acte wana. Tata Matondo lelo bolobi il faut ko réparer eza niongo. To bandi niongo nyonso ezalaka na motuya nango. Niongo ya 10 000 francs ezali, niongo ya 20 000 francs ezali, niongo ya 50 000 francs ezali. Lelo na société na biso nanu awa na mboka na biso Congo soki moto asali mabe epai ya moto ndakisa ayibi eloko ya moto et puis lelo ndenge transport ekoma na yango pasi moto amati na mutuka ntango mosu awuti koteka na ye na mombongo na ye esi akomaki salite akutani na moto azokende feti ati bilamba na ye ya peto siko moto awuti koteka awuti na wenze na bosoto wana komatani na mutuka abebisi ndeko wana elamba ya ndeko moto mosusu ayibi eloko ya moto mosusu abomi moto mosusu aniati kaka moto sikoyo tango nini esengeli moto afuta niongo na ye wana na un simple pardon to lolenge kani moto esengeli afuta niongo contenu ya mabe oyo yasali. Matondo mpona mutuna tokozwa ndakisa moko typique ya moto azokende feti na ndakisa opesi babebisi elamba na ye ya pembe etango nyonso azotala tashe wana eke feti wana eza ya motuya oyo bapesaki invitation comme invité d'honneur. Alors na tashe oyo nakokokende na feti wana te awa nonionga konionga tolobi awa na introduction eza plainte po olongola plainte wana to olongola niongo wana esengeli opposé acte eza physique en tout cas ndeko bolimbisi éliminer température akanda moto. Alors lesika nasengi bolimbisi en tout cas bolimbisi te eke soigner tache wana soit makoki oyo somba savon na clean okende kosukula elamba wana donc na poser acte moko eza physique donc na accompagner yango na makoki. Pona nini esengeli kaka okompagnon na makoki pona nini tosuka kaka ke andeko na bebisi elamba na yo pardon mais pona nini esengeli o accompagner yango kaka na makoki. Matondo toujours ndakisa moko tango na 2007 soto bosse 2007-2008 réconciliation Europe-Afrique mindelo bayaka na centenaire bandeko boyebi masolo wana balobi na kombo ya christianisme oyo bakoko na biso bakumbelaka bino nde yango ezosala lelo bino bonyokama bayaki kosenga bolimbisi liboso ya bapaster po totanga koma bapaster te boyebi bapaster oyo bayambaka babindele wana bafukami liboso ya bayindo mpona kosenga pardon na mayemanso oyo bango basala biso à travers bakoko na bango esuki na pardon te ndeko journaliste bazwaki makoki ya ebele 10 000 $ te 20 000 $ te ezalaki bakoki ya ebele bapesi bapaster wana donc nesika bafukami basengi pardon na paso bozomona lelo eza bakoko na biso nde bayaki kotransmettre bino message oyo lelo bokomi konyokamela basengi pardon baakompagne na makoki ya ebele mais malheureusement ezalaki compétence bapaster wana te esengelaki bazwa makoki wana na maye wana bakende yango na acquis le droit. Donc bato baza ba responsable ya religion africaine oyo basimbi bokoko bango nde bakotala makambo wana mais bango basanka pareki nango
lokola makambo ya bango mais ebimaki nul et sans effet ozomona alors soki bayaki nango epai ya bato baza concerné ya mayo wana donc emema biso ntina likambo ya contentieux bellico parce que mondele ayebaki eloko tokima yango wana lo faut badejouer citation ya contentieux bellico soki bayaki nango na akili edoi bato baza baresponsable ya bayindo na religion africaine bon ça va toyoki pardon na bino makoki bopesi tozwi parce que eza maye oyo bino boyibaki mpa na biso alors ezosenga badirigeant européen eselaki baya bamagistrat baavocat bahomme religieux ya baeuropéen esengelaki baya ya biso mpe awa badirigeant africain bakovanda tokovanda na bango tozwi bajuge na biso tozwi bamagistrat na biso tozwi baavocat mpe bareligieux tokovanda sur table mpo tosola likambo ya contentieux nde cause ya ezalaki wana donc pardon baye kosenga mpa bandeko bapaster ezalaki accompagné na makoki parce que bayebaki fo balongola équivoque balongola niongo na mokili ya molimo ya konionga baafricain mais ebimi à côté tata matondo bolimbisi bogarde na maloba tozosenga élément na régie babalance biso élément wana oyo bandeko bayi kosenga pardon ezalaki na centenaire na église ya protestant na centenaire régie bosunga biso na élément wana bandeko bakoka bokolanda lolenge kani bandeko wana bayaki kosenga bolimbisi epai na biso bayimbi Donc nous représentons la Flandre et la Wallonie. Nous nous rendons compte que nous avons une grande responsabilité vers la DRC, mais aussi envers le Rwanda et le Burundi. Nous reconnaissons et regrettons profondément que durant la période de la colonisation, beaucoup d'injustices ont été commises par les autorités belges et par le peuple belge, et que beaucoup de souffrances ont été imposées au peuple congolais. L'occupation injuste et la soumission de groupes de populations autochtones, le travail forcé et la violence terrible qui l'accompagnait, les millions de morts, les innombrables atrocités, le pillage des richesses du sol, les nuisances aux économies locales, les humiliations et le mépris, l'instauration de divisions entre les tribus et groupes ethniques et beaucoup d'autres méfaits ont dû être ressentis comme profondément blessants par la population congolaise. Ces méfaits doivent en fait être considérés comme des péchés nationaux et sont une souillure honteuse pour notre pays qui se proclamait chrétien et civilisé. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd a'n cywilydd am y canlynol. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. Taking rather than giving.
Au lieu de donner, nous avons avidement pillé l'Afrique. We greedily pillaged Africa, taking gold, silver, copper, diamonds, oil, and many things. Nous avons avidement pillé l'Afrique, prenant l'or, l'argent, le cuivre, les diamants, le pétrole et les autres richesses. We dehumanized Africans, calling them black ivory, perpetrating the evil of the transatlantic slave trade. Nous avons déshumanisé les Africains, les appelant des nègres et perpétuant les mâles dans la traite négrière. Nous avons menti et trompé les leaders africains afin qu'ils nous vendent leurs droits pour peu de choses. Allowing our nation to be a seedbed for a global demonic spirit that today, through globalization and unjust trade patterns, locks up the destiny of nations. Nous avons ouvert les portes de notre nation à travers la globalisation aux esprits démoniaques qui empêchent l'autre nation d'entrer dans leur destinée. Shedding innocent blood through wars of conquest, economic and social displacement, and unjust governance. Nous avons versé le sang innocent à travers la guerre et des conquêtes en effectuant des déplacements économiques et sociaux au travers d'une gouvernance injuste. The agricultural patterns of African nations, so that instead of growing food for its people, we encouraged cash crops to be grown to satisfy our affluent lifestyles. Nous avons corrompu le système de l'agriculture des nations africaines pour satisfaire nos propres intérêts au lieu de nourrir le peuple. matondo mingi tata matondo toyiti kolanda elema wana tomoni vraiment lolenge kani bandeko bazolela bazotangisa mai ya misu epuis bolobeli likambo ya réparation siko tozongi kaka epai na bino tata matondo masala ntango nini moto akoki kosuka kaka na pardon apose acte mais pardon ekoki korepare mpe ntango nini moto akoki kozalaki asengi pardon mais ezala accompagné na quelque chose matondo mpona maloba nayebi te soki boza na mai ya kobakisa par rapport ya mai oyo nakolobela ya bandeko basengaki bolimbisi nsima boya na motuna na biso wana kote kuna tosisaki toye na motuna na bino pardon ya pardon simplement mpo ezala accordé eza mpe tokotambola na nzela bona buskile motu eza nango simple comme bonjour na buskile motu aoniongo takomba yo te eza kafoja nzela ça se comprend pardon à pardon mondeko esuki wana mais oyo moto aniongi opposé acte moko motu a regretté nde totoloba na introduction awa koregret ya motu eza plainte na mokili molimo en tout cas foye ezala compagnie na likambo eza physique ndenge nini okoki koyeba ke mwa acte oyo nga na pose physique ndakisa nde bolobaki likambo makoki ekosimba motema ya ndeko wana mpo alembisa konionga na ye mpo okoki mpa kopesa makoki mai ntango mosusu ebalani te na pasi to douleur oyo yayoki omoni te ke risque opesi makoki me douleur wana etikali kaka kati na ye batondo ndeko mpona bandeko basosoli bandeko balandi bososola mai oyo tozosolola eza likambo ya korepare likambo oyo obebisi nazozwa nakisa ya ndeko moko camarade na kati ya famille bazalaki na problème ya matanga batikali kaka ye na tata na ndako nengwa bandeko mosusu ya basi ya mibali bakendeki matanga bango balobi biso tokolanda lobi oyo eza ndakisa ya camarade oyo tozalaka na ye eleka na ba 2015 2016 so tobosani te tata moboti ya camarade nanga azwi makoki oyo ya transport bakelobi atyeka likolo ya armoire atye likolo ya armoire ayebiki elobi na ntongo so tolamuki tobrosi tomeriti tolandi bandeko na matanga ndeko tozalaka na ye lokola aza moto ya milangwa sulara alingi bambiance aye azwi makoki wana akesa nango batapage na ye akemela masanga na basi na poko aye aye kolala balamuki na ntongo
camarade ngai abale ko brosser pour bakende matanga wana papa pe alamuki a brosser akesi ka chaki makoki likola armoire makoki zate bande ko bolanda makoki zate aya tuni camarade tuzaka na ye mais toza biso baye na ndako me makoki oyo na cheki likola armoire nana zwango papa na yebi mzazo papa toza biso mibale mutu musu na kutuna azate oyebi ndeko camarade na ngana a parvenant kozwa mai ya brosse ya pepsoda na basoyi asopela papa na elongi tala acte wana asopeli papa na ye na elongi mai eza na brosse na fulufulu esalite ya ntongo abwaki yango papa na elongi papa aregrete mwana mbongo na cheki poto futa transport emonani te zwa biso bari na tuni yo obwaki linga soyi na elongi na mai ya pepsoda bandeko balandi mwana oyo yo asopeli yo soyi na pepsoda na mai ya ntongo oyo azobrose aya asengi yo pardon okondima pardon wana quartier eyima nabengi ndeko nga nabengi ndeko camarade nalobi omoni acte opposé eza likambo yo kosengela pardon te eza likambo kozala pardon na kokompanie pardon wana acte physique atuni nga nasala nini nga nabi esengeli okosomba masanga nzamba osombi likasu ozwi makoki otie na enveloppe okobengisa tata mwasi akozala so tata leki bandeko ya papa bazala tata mwasi kosombeli lipapa makoki otia mbongo mpo tata oyo yo osopeli ma ya soyi na tata leki to tata kulutu bakobula makoki wana abina nga jamais wana eza kopesa bamutu makasi nga na yebisi essentiel nga napesi conseil ndeko lalalamuka ndeko akomi bloqué bafere ezosimba te tata akufi ntango tata akufi siko aye kosutuka azongelinga abime masa conseil opesaki nga nasala réparation moko oyo nakopesa mwa masanga nakopesa mwa makoki nabekisa tata mwasi tata leki bazala tata mwasi mwa liputa mwa lipapa mais siko tata akufi nakosala nini tata akufi mais barepresentant na ye bazali lokola tata leki azali lokola tata kulutu azali tata mwasi azali okobenga bango même acte oyo nga kopose mpa ya tata salango mpa bandeko na ye bango bazorepresente tata na bino e ntango okosomba nzamba likaso okosala appel ya milimo bakoko na bino mpe ya baparala na yo oyo osopelaki soyi akoya koasiste bino spirituellement mpo repare citation wana epuis okozala ya kofukama ntango ozokenda lipapa wana mpa batata sapatu wana mpa batata masanga wana enveloppe wana okozala ya kofukama ti liboso ya bapapa ozomona donc acte mutu apose mutu aniongi aregrete mwana mpo na tuni makoki nanga osopeli nga soyi tata matondo est-ce que mbeba nyonso oyo tosalaka eza réparable mbeba nyonso eza réparable tozwi ndakisa mpo totuni bino motuna wana tata matondo ovandi lelo baincivique bakóma mpe mwa mingi ndakisa na mboka na biso moto akoti abomi mwana na yo ya liboso mwana oyo ya liboso ozokonte ke un jour soki naza te ye azwa responsabilité ya libota siko babomi yo mwana siko moto abomi mwana mpo nayebi vie eza sacré koboma moto na ndimi te moto akoyaki alobaki ngambu nabomi yo mwana po esengeli na moto asala libongisi ndenge bolakisi parce que to babomi yo mwana okolela mpo banonyonga siko moto abongo alatami na conscience azwi conscience ke acte onga napozaki eza malamu te esengeli nasala libongisi moto aye alobi tata matondo nga nde moto naboma mwana na yo moto abongo libongisi nini esengeli asala mpo apangusa mpinzoli ya tata matondo oyo alelaka mwana na ye oyo baboma matondo ndeko journaliste mpe ndeko balandi kolanda mutuna butuni na kolikia mwana sito pepe ye
physiquement tokokende likambo ya badédommagement na niveau ya l'état. Mais l'état kokanga mpe moto na kotia na boloko. Tout à fait. Mais toyeba boye eza na bambeba mosusu okofuta yango na incarnation na d'une manière na lolenge nini tozonga na mutuna butuni biso ndeko journaliste obomaki moto l'état kangi ne yo ofuti bamandi nyonso mais plainte ekotaki na mokila molimo ya koboma être humain niongo kotaki yebaka na baincarnation po tobotamaka tokufaka tobotamaka tokufaka eba na baincarnation ntango yo okobotama lisusu okosala foyer na yo risque po futa niongo wana bakontango lisusu te obike mokila molimo akobongisa bacriminel bakotino ndako baboma yo. Tata Matondo bosouleve point moko la mosi makanisi na biso losolo landi bino malamu elingi koloba ke soki moto asali mbeba moko esengela réparer na deux volets, volet spirituel na volet physique. Tout à fait. Po olobi ke l'état kangi or soki l'état kangi déjà moto déjà a purifié peine na ye mais pour na nini moto o l'état kangi mais bolobi likambo ya réincarnation na ye risque il faut fouta ngo kaka po douleur etreki pa moto babomi abomaki ndeko na do esengi ke ata l'état kangi ye mais moto na il faut dédommager ka famille abomelaki po nyonso za réparer sur le plan spirituel na sur le plan physique. Matondo pona mutuna koboma mutu c'est-à-dire okase mutu mission na séjour kata mukala musoni mai oya nga kokokisa lobi ndakisa toloba tozo ndakisa ya mfumu kimbangu Ngeta personnalité ya mfumu kimbangu aza patrimoine ya baafricain nyonso ndela kase ba séjour na ye po biso baafricain to bénéficier te mai oyo mfumu kimbangu ayaki nango ata bandeko bayaki na centenaire po basala réparation ya nyonso wana dimension ya mutu tel ke oyo azalaki mfumu kimbangu oyebi ke ti tokovanda na contentieux tokosola masolo oyo bakotuna bango pourquoi bobomaki mfumu kimbangu pourquoi bobomaki ya Kipavita mbuta machwa mbuta lumumba bakokoka procès wana te oyebi ke risque ezali dédommagement oyo bakopesa Afrique bakokoka yango te risque ezali Belgique ekoma province ya RDC na manaka spirituel premier volet deuxième volet oyebi ke na ka oyo wana loposo mpe mbe risque ya kodisparaître parce que tata mokili asali na 3 chiffres asali 3 races mais quatrième race ye n'imprévu ya brab na gare soki loposo mpe mbalongwe kasi baremplace troisième place. Matondo mingi tata Matondo bokei vraiment na dimension ya likolo makasi kasi tozonga mwa moke na nsima lelo soko otamboli na mboka na biso bizaleli mwa mingi elongo bani te pamba te bato ntango babungisaki bonzambe babungisaki makanisi ya malonga to bomoto ya malonga lelo ekoma na bilenge mibali mpe bilenge basi bilenge mibali meso komona alingi mwana bato ya mwasi atie ye mokumba akimi asundoli ye e mwana mwasi oyo basundoli na mokumba babebisi nanu kimoseka na ye e batie ye mokumba akomi ridicule na kati ya libota mobali akimi siko mwana mobali oyo apose acte ya bongo akumbisi mwana bato zemi akimi akei mosika azwi charge na ye te to baengagement na ye te akei na ye mosika asundoli mwasi wana na mwana réparation nini nsima ya mikolo mwana mobali yango akei alobi te nasalaki mabe esengeli nazonga esika nabotisaki mwana bato na réparé makuti mwana mwasi wana na mwana nakuti bango susu te esika oyo atiki na bango mabungani na bango mwana mwasi akei na konionga libota mpe ezonionga par rapport mwana na bango lolenge azalelaki siko mwana mobali oyo apose acte abo mpo lelo bana mibali bazokóma na kopose acte ya bongo réparation nini esengeli asala mpo batangela yango mbeba te. Matondo mpona maloba mpe bandeko balandi bozolanda dimension ya masolo oyo tozosolola parce que eza na musicien chrétien moko ayemba pardon libéraka tout donc osali mbeba sengaka pardon ekolibere nyonso na ndeko oyo tunili motuna ke azongi na consciencement ke mbeba nasalaki
esengeli na réparer akuti nengo wana te akuti pe mbashi wana te mais nengo akenda na konyonga pe bapara nengo wana banyongaka mais comme il y a incarnation akofuta yango ntango munde alobi tout se paye esiba ayebaki bambeba mosusu ekozala raté physiquement ntango oza en vie mais oya korécupere yango na incarnation wato kesi kolika incarnation ntango oya kobotama lisusu mbala mibale to mbala misato bakosala kaka ndenge wana oyo asali akofuta yango mpo batangeli mbeba wana te donc na incarnation na ye aoya kofuta yango akobotama ndengwa tata pa uti ke para ye atie mukumba e bawangani ye ndenge ya sala kini incarnation utoleka donc eza na ba dévolé mbeba mususu tozo ndakisa tata mfufu pande ko boyebi tata mfufu soda oya botola fumbangu nzombo tanga botoli fumbangu nzombo fumukimango objectif ezalaki azonga mboka ne fiske na mwa elembo wana pa bana na nengwa mais tanga komi bande ko musu bayaki na kisasa babule kotina makoki na bakongo à l'époque baninga na ye mais ye maboko na makolo fumukimbango koli na ye na fufa botoli tango bana baye koyamba fumukimbango nengwa mwilo atali na maboko mobali eloko eza te abandi ko agele fumukimbango fumbanga nyongi a regretter ne fils eta kolé pa masona yaki no menengwa ko sala biloko ko sala te tobaki awa ko nyonga eza plainte fumukimanga la gila na futeke lokolo botoli nzombo liaka nzombo mais effet ya ko nyonga regret na fufa kota ki nyonga pa ya fumukimbango ak central bayindo en plus ba continuer plainte de mukila molimo kaka regret au fumanga yokati boyo mona ki retour na fufu soto bosanité ayeko kufana banona de awa soki na bosanité amela mai gwa nzombo alia pondu gwa nzombo alia ndunda gwa nzombo nyozo ya kimangwa lakela kete me regret kaka oya yokaki ndeza ki plainte alors soto bito kolisa masola ngoto zo sola lelo ya réparation na pardon ko sila parce que enseignement au monde la pesi désolé tata batukeno soko sengi pardon de ba réparer situation oyo zala problème na mutu tona iloko songolo mais tango Lucifer a révolté qui contre tata mokelo bobengi nzambe parce que na sentir nzambe azaki na 3 ans superviseur to be ko ko so mo solongo poso to ke na niveau cc to ko sosola te réparation za nini na trône ya nzambe les 3 êtres vivants parce que le bakoma 4 babandaki na 3 il s'agit Fumukimbangu Bouddha na Lucifer na kotala ba responsabilité oyo nzambe apesaki pa ya Fumukimbangu a superviser Afrique noire na bomengo nango ya CPA likolo ndeko Jésus oui que Lucifer a sepelaki te ayokaki haine jaloux que pour nini ngai te na superviser Afrique parce que Fumukimbangu da superviser l'Afrique Bouddha da superviser pour na orientaux et Lucifer azaki pour na batamwen orient loposo pembe mais Lucifer a sepeli aya ko superviser Afrique ko landela nkita bomengo to zalango nena ordre nzambe te Lucifer a sali déplacement aye po apesa supervision po bakoko na biso kolandela dikunya oyo yokaki moni mbeba asali déplacement na autorisation ya nzambe te alors lokwa Lucifer baloba kiara maene bakoko na biso nzala panda kitelina bazoloba kikongo tangu nusu Fumukimbangu ayaka po apesa inspiration to asolo na bango na kikongo mais bazwi ordre moko na kiara maene basosoli yango te babite o azambasi kapita superviseur na biso te batosaki yango te tangu nzambe ayoki no Lucifer asali déplacement na ordre mais comment kosala déplacement sana ye Lucifer amenaki révolution mbeba contre nani contre nzambe oyo asalaki siko na trône wana bakokotikela dete nde bazwaki yawe
bazui Yahweh na ceinture Lucifer ba remplacer na place Lucifer. Lucifer tant que non ne bongo no batie déjà Yahweh. Moi Lucifer a son ne bonga ezate. Ndalo bon ngasi ko fona ke no bebisa na mukila musuni. Lokola kota Melek na Sedek tout ça na bango même langage. Parce que Sedek na Melek otobenga dans la F bakano bakiara mayen. Alors Lucifer esengeli siko na molimo aya na musuni. Tala degré dimension mbeba. To ebite mbeba ndengo na soki ba Lucifer osengela ngo pardon. Po balongole na mbeba wana. Lucifer asali opération wizani na molimo ya nyoka. Molimo nyoka ebimi, Lucifer a côté na nzota nyoka a se transformer. Parce que depuis que na ndozo ba crocodile ba bato akoma ba crocodile. Na transformation. Lucifer asala kiamo. Mwana mubali. Akutani na Eve. À séduire Eve. Parce que tant que Lucifer a fait déplacement dans l'ordre de Nzambete, connexion Katanaki, a commencé Ange Malili. Tant que transmettre des semences n'a pas à Eve, Eve pas comme Malili. Oh, Lucifer a fait ça. Lucifer a recommandé Eve. Tant que nous allons à Ada Aouya, beaucoup ça le lenge, ngana la kisio. Faut que ça, nous autres passer, les gars, Ada pas comme des Malili. A sali qui adultère Lucifer na mwasa muninga impudicité mariage non permis bo bande ko balandi bota la dimension ya Lucifer o azaki na ngamba lo poso pembe o bino bolandaka bango ba milek bilo no pardon de liberaka ici ça kanyoso mais tala dimension Lucifer azokenda est-ce qu'il na pardon nzamba ko limsa Lucifer na pardon et silité. Le coup la Lucifer a tiki semence et pas à Ève. Lucifer a zongi sinzo tanyoka. Molimo zongi mukela molimo. Akeze la semence on a 9 mois. O ya tiki pas Ève. Tant 9 mois koki, tant Ève a keko bota. Nde molimo a Lucifer est s'incarné dans nzoto wana ya kaye. Tout ce qui est comme mbeba, ce qui n'a pas de aussi là, à s'incarner dans notre cahier. Nous avons maintenant notre habité, dimension et réparation oyo et tikali susu à dans éviter. Parce que et comme il comme superviseur, faut pas réparer situation oyo. Nda préparer ya wel mukela molimo kele, yo pozo kende. Far na collègue na yo. Malgré révolter contre nga na mbebo asali, faut kende. Ok, le réparer citation là parce que Adam Eve bazana compétence on a réparer citation oyo ya kaya salaki. Né Adam Eve si ba ko bota vraiment na kombo ya Abel. Né Yahweh a ko s'incarner na nzoto ya Abel. Donc dès en superviseur la loposo pembe na mukila musuna. Bona mbeba o Lucifer salaki. Ezo senga siko faut ba réparer mbeba wana. Nzamba sengi libonza. Kaye akobonza bibwele oya bane ko bokola. Abel akobonza milona. Nzamba ndibaki libonza ya Abel abweka kaye polani. Parce que ayebi que non sokona ndimi libonza ya kaye c'est que na ndimi mariage ya Lucifer na Ève. Alors pour la kata séparation to alliance wana de catégoriquement abweka libonza kaye. Tangu kaya sentir que no babo il bonzalanga c'est que ce qu'on a tikili collègue ou a remplacé ngane sika tant a continuer na race oyo ngano ko perdre alors pour na PC retard de to ki kaya bomaki Abel réparation simité pour une dimension réparation simité mutakufi réparation simité ndeko journaliste. Tata matondo masala toyoki bino na exposé bosali. Bandeko balandi to bandi tolobaki vuva mu télévision ezali etando oyo yekola musabiso na pongi.
soki ebele ya bato ozali kopose baacte ozali kobala na te oyebi kaka kina kosenga pardon tokebela po risque kolanda tata matono mayeba lobi ntango opose acte fo yeba acte oyo nazopose ekonyongisa mitema ya bato to te po risque ekoki komema makama ebele na bomoi na yo oyo ntango mosusu yo ozwaki na pete tata matono masala tolobeli likambo ya mibali tozongi siko na bilenge banengo to bilenge basi lelo bilenge basi mingi bakoma kobenga zemi linzaka totindi bino te bilenge basi azwi mokumba ya liboso lokola mobali oyo azwili mokumba alingi ye te to azamala bakoki mwa mingi te alongoli mokumba wana asali yango 2 fois 3 fois na ezaleli oyo wana ya kolongolaka mikumba siko mwana mwasi ya lolenge oyo wana oyo azosangisa nzoto na ebele ya mibali azwi mpe mokumba alongoli yango lolenge kani akoki asala libongisi pe ndenge botalisi awa notion yango ya réparation ekomaka mpe na ntango mosusu ekomaka dure na mwana mwasi oyo ya bongo réparation na ye ekoki kozala lolenge kani matondo mingi ndeko journaliste mpe ndeko balandi nazwaka kamoka ndenge wana sikoyo tozokamba mwana mwasi alongola bazemi ndenge bolobi na bu jeunesse sikoyo tombeke azwi libala bien mbala bali ye une année 2 ans 3 ans 4 ans 10 ans après mwasi azobota te atamboli bisika ya ndenge na ndenge azobota kaka te ndeko moko alobi te tomeka nanu mpe na vuvamu peut-être bakoyeba formini bakosala etoyambaki kaka ndenge wana bayaki na bapara na ye mwana mwasi parce que totala mobali aza na possibilité soki ana azobota te nakopedre bonga kiti wana ya ndako wana ya mobali wana bapara baye na ye mwana mwasi nayesi bango bopesa nga mwa minute nasola ne en huis clos nazwi mwana mwasi nakende pembeni biso mibale tovandi alors faut na travailler sur psychologie ya mwana mwasi wana natuni ye mama ndeko mwasi yebisanga vérité soko lobi nanga vérité wana yango ekopermettre yo peut-être okoki kobota yebisanga vérité kobombela eloko te mwana mwasi ebisinga ndi na bi naboyi koyebisa baparent na nga naboyi koyebisa mobali na nga mais vi na nga kibolenge na nga nalongoli plus ou moins 6e nalongoli bana 6 alors siko nazwi libala malamu mais complication mabota eye ngalabi mama nengwa komitungisa lisusu te omoni ke cause ya zanga kobota eza bino moko wana na volet ya liboso na essayer comme conseil gratuit so boke na ndako zala na maîtrise vanta mobali na yo pesa ye nzela azwa 2e femme première réparation mwana mwasi nayebisaka sala yango wana pesa accès na mobali na yo azwa 2e femme mais sala salaka yango ntango bauti na Égypte lokola Sara basangisaki nzoto na Pharaon ntango après Pharaon ekokomprendre que non azalaki mwasi bato Abraham alors po arépare asalaki nini azwaki katikete bomengo ya Pharaon azwaki na mwana mwasi ozomoni bato kompanie mbeba Pharaon akomprendre que non mbeba ezali aza mwasi ya bato na détruire ye alors apesaki nde babozwi azwi mpe mwana mwasi apesi kombaka po arépare so ntango bazongi na terre promise na nkanda abraham asala mabota ezalaki te sara azobota te na kimokolo mais sara apesaki nzela pa abraham ke no ngai lokola azobota te bota na gar oyo bapesi biso comme serviteur na biso yango na yebisaki mwasi wana ke no kende première réparation okosala kende pesa accès
na mobali na yo azwa deuxième femme atako eza dire mais atako andima eza ngo. andima ngo ezala na apaisement pesa ya accès wana na aide physique nde topesaki mwa pisa solution wana mais siko na aide spirituelle azerebe carnation akobotaka na ye te Tata Mato. azerebe carnation Est-ce que akobotaka na la aide ye te spirituelle dès que moto aza nano envie akoki mpe kosala yango te? Exactement. Exactement vite parce que dimension ya bato 6 personnes oyo yo bebisi bango ya na avantage nini pa baafricain pa bayindo Et surtout moto ayaka na mission oyo na bapesi mission ye. voilà nde omoni degré ya koboma mutu ezalaka mwa mpasi mission nini bandeko na bagri et puis 6 personnes Tata Matondo, siko na bato bazaka na ezalela moni moto na nzela azoleka ndakisa na défaut na lokolo na loboko na miso bavandi wana na coin lelo koma ezaleli ya ngwati bavandi na coin baotaka bato baza na badéfaut wana napesi mbote na ndeko na nga asalaka émission bibonsono tata mukenga topesi bango mbote amoni moto azoleka bi ta oninga tengama lisu oyo taninga tengama lokolo to monoko ndenge esala lelo ekoma ezaleli moto mobima vandi na coin akobima na ye te mpo asekaka kaka bandeko baza na badéfaut ndeko ya bongo réparation nini esengeli asala to conséquence nini ekoki kokomela ye na ezaleli wana bapozaka soki bamoni bato bazoleka oyo baza na badéfaut bango bazoseka conséquence ekozala lokola ozoka encaisser baplainte ezokota ozoka encaisser baplainte ezokota et un moment après okobota ozokese bacharge okobota mbasi mpe ya ndenge wana soki erate na deuxième volet bato fo bamaîtrise likambo incarnation incarnation nde lobi tout se paye esiba mbe bosali na vie actuelle oza nango lelo soki ese réalise te yebaka okofuta yango na mbotama yo lisusu ntango okobotamaka okokuta mbeba wana yo moko obamuta defo wana Tata Matondo télévision ezali ngonga tobandi ma kobenda suka na biso kasi tokoki te kobenda suka sans ke totuna motuna oyo po bosimbi mingi kaka réparation entre moto na moto est-ce que moto pa koki korepare na bikelamu pamba te tomonaka moto akoti na zamba akati banzete oyo akati ntango mosusu bandeke na dibwele mosusu babande koya kobombamela moi wana ntango mosusu bandeke bambinzo wana obota na nzete wana bandeke bazoya kolia me moto aye akati zamba wana aloni milona na ye eza avantage ya moto me epesi kokoso na bibwele oyo basungamaka na zamba wana ndakisa mosusu chasseur akoti na zamba akuti ndakisa antilope awuti kobota bana na ye sika me lokola chasseur aliaka nde nyama abomi mama wana ya antilope atiki bana na ye ya mikie mama wana akufi na regret est-ce que moto akoki mpe kosala réparation à part moto na babikela mosusu tout à fait bomeka na moke kolemola bandeko toyebaki donc répondre yango na deux volets parce que eza question moko très capitale na volet ya liboso na logique olingi osala activité esika moko songolo ndenge otangi na zamba faut contacter esprit supérieur oyo ezokamba zamba mobimba kombo na ye ya zamba kota contact Matondo wana bozwi yango wapi eza initiation africaine na loi création oyo bakoko na biso batalisi nde eleko oyo fo moyindo nyonso aza na boyebi oyo mpo tozongisa bavaleur na biso Matondo mibokobi na motuna donc na premier volet nde tolobaki esengeli otonga boyokani na esprit supérieur oyo ezokamba zamba mobimba kombo na ye ya zamba négocier na ye afosala activité négocier na ye sopa masanga oyebi kosopa ntsamba na biso cérémonie ya biso baafricain kosopa ntsamba makasu lizubu litondo eza kosala appel ya milimo eza kosala appel ya milimo wana basala nini basoutenir yo na action olingo osala alors soki déjà otongi boyokani na molimo supérieur ya zamba okotravailler très à l'aise moyen matiti banzete enyonga parce que toyebake na matiti banzete biso bato za même langage nzete olobaka mais voix na bango ezalaka miwe
matiti elobaka vo ezalaka miwe ebwela alobaka vo ezalaka miwe alors biso nyonso wana balangage na biso ndenge tolobelaka centralisation pembaka longa toza même réseau na banzete banyama banzete banyama biso batu matiti tolobaka biso nyonso parce que baza baninga basalisi toza même réseau tokozwandakisa même réseau na ndenge nini omoni bandeko nyonso baza na Africell Vodacom tant bandeko nyonso baza na réseau Africell bazosolola yebaka communication na bango nyonso wana eza centralisé na Africell donc kuna na boîte bazotala nyonso ndenge bato na bango Africell ya réseau na bango bazosolola combien d'abonnés baza na bango baabonné ni basombaka crédit mwa mingi yango wana ndenge mpe biso banyama banzete matiti ndenge tozali réseau na biso eza centralisé na pembaka lunga acte nyonso topozaka biso banzete bato biso nyonso centralisation na pembaka lunga ozomona siko ntango yo okati sans kosenga permission pa esprit supérieur de zobaki ya zamba okati kaka na sentiment na yo yebaka nyama konyonga nzete wana ekonyonga matiti wana ekonyonga eza baplainte siko tata matondo nzete akonyonga nyama konyonga na langage miwe moto aza na difficulté ntango mosusu ya koyoka langage ya bongo siko lolenge kani moto ya bongo oyo asali destruction ya zamba sans ke asenga permission ndenge bolobi na pemba kalunga akoki korepare mbeba wana epai ya baninga na yebi kelamu oyo baza bato te me aza banyama banzete to matiti to mpe bandeke matondo ndeko journaliste mpo na question mpe ndeko balandi soki na reconnaître ke no nasalaki mabe nakataki esika bibweli balelaka matiti enyongaki soki na comprendre nakozonga lisusu na ya zamba kobwaka likasu mwa nzamba mwa lizivu mwa to nakozongisa malobaki en tout cas bolimbisa nasalaki en état et conscience mais naye koréparer letala nzamba donc efeka kobwaka nzamba likasu nasali so appel ya milimu mpo basoutenir nga na oyo ndenge naloba nde komona ne ya zamba akoluka kosalisa réunion na milimu nyonso ya zamba ke ndeko songolo asalaki mbeba mpo ayebaki te mesiko aye kobwaka makasi mpe asengeli yango bolimbisi mpo jamais kokozwa mbongo ketia libosa nzete tata matondo tomonaki bakoko na biso na eleko moko songolo bazalaki na ezaleli soki babuki milona na bango to bakangi ebwele bakozwa ndambu ya milona na bango to bibwele bakokende nango epai ya mokonzi ya mboka est-ce que wana mpe ezalaki moko ya balibongisi ya baacte posé na bango na inconscience to ezalaki ndenge ni sacrifice oyo bandeko balakosala ke azwi milona na ye ndambu ya milona na ye ake kotika na ndako ya mokonzi bokoki kobenga acte wani bamabonza to badimi wana mpe ezali moko ya baréparation matondo mpona mutuna mpe bandeko balandi soki bakoko na biso babandeki kosala eloko wana keno mwa part ya milona na bango mpe ya banyama na bango bakende yango paye ya mokonzi parce que consciemment bayebi keno ndaka mokonzi ekufaka nzala te parce que ayambaka bato ebele lokola ayambaka bato ebele alors soki biso topesi carence akonionga soki aniongi ntango biso tokende chasse pêche kosala eloko songolo ekosimba te parce que mokonzi ya mboka soki aniongi akoti plaide alors mpo anionga te biso moko na souplissement fo tokende kopesa ye makoki oyo ya part na biso kolandela mosala tozosala mpo anionga te mpo na ndaka mokonzi bato bazalaka ebele donc eza mpe lokola réparation ya baacte biso posé inconsciemment lokosala mpe réparation epai ya mokonzi donc biloko na yo lie te mais bato mosusu balie na bango tata matondo tobandi télévision ezali vraiment ngonga tobandi vraiment kobenda suka na biso kasi toyebi ete ntango nyonso tobengisaka bino ezalaka ntango osala mituna biso tozali bakwa kotuna bino te na baminiti mibale to misato na motuna oyo totuni bino te mais bino bozalaki na posa ya kotalisa maye wana na baminiti mibale to misato ekoki kozala vraiment ni na mwa ngonga moke matondo ndeko journaliste mpe ndeko balandi télévision ndenge ndeko journaliste alobi eza ngonga toyeba biso bayindo mbeba oyo tosala fumbuke mbango tovantie na mabele yesu mahomet buda topesi bao bakiti bavanda parce que pourcentage ya biso baafricain ndambu toza na christianisme ndambu toke na islam ndambu toke na bouddhisme biso mwa minimum ya 2% oyo tozo reconnaître fumbuke mbango tozozesa mokonzi telema na mabele fumbuke mbanga nyongaka mbeba principal kotika kosambela prophète na bino
nzela bakoko na bino ko ressemble à prophète bapaya eza lisumu moko principal oyo ekumbaka masumu ya mike bambeba mike oyo lelo ekoti Afrique na douleur parce que reconnaissance pas mfumu kimbangu eza te kotiola ye mabele melaye mfumu kimbangu batinde pa Jésus Christ donc boto pouye ba prophète mususu botiki ya bino regret konyonga botala douleur ya 30 ans azalaki condamné à mort mfumu banga pas à monaki bolelo boto finga ye neuf mois bon ça va lokola boboyi kondima ngamo bo bikise na bino mayele nyonso bokene koyekola nyonso bokosala bokozwa nzela te ti bokoreko tenga fumu kimbangu naza mobikise na bino ndeno kufungula Afrique bandeko eleko oyo connaissance eye divine pote biso na bino tolandaka pe toyekola yango toyitoloba likambo ya centenaire awa ese mundele aza zoba aya mokeza kuma na suka est-ce que mindele bayi kofuka na centenaire pa ya biso bafricain malgré ezalaki mal orienté baza bazoba tata matondo tokoma kobendela lisusu vraimen suka ya suka bambote na bandeko mibale to misato oyo ntango mosusu tata matondo amati na kosala émission ntango mosusu kombo na biso mwa mbote na libota to na bandeko mibale bosepeli kopesa mbote bon tokopesa mbote ya kilandi kinzi pe tata pila soki bango nde bazomeka kosala po tomeka koleka na émission en tout cas mikolo koya tokoyeba komonana na bino nde mbote mingi na bandeko balandi mbote mingi solo bandeko balandi maloba tata matondo ya suka ezali ete tovandisa fumu kimbangu na se lelo bandeko bayindo toyeba nini oyo tozali kopose comme acte kebela na ba acte oyo topozaka ntango mosusu réparation nango tokoka kosala yango te lelo totala bayindo ndenge tozali konyokwama lelo bayindo nyonso tozosala ezosimba te kaka po tovandisa fumu kimbangu na se oyo curé Jean-Marie Vanet palobake tant que vous allez le méconnaître nani fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas pona nini po a sacrifier bon moyenne pona bolamu bayindo bandeko balandi télévision ezali ngonga maya kitoko boy to bandi thème oyo ezali kitoko toko ya lisusu po tolobela bino lisusu yango tozongisi matondo ya mingi na bino bayeba so bolandaki biso lelo toyambaki tata matondo masala tosololaki na bango tina ya libongisi to tina ya kosala réparation ntango topozaka ba acte totala ba acte topozaka esengeli toreparaka yango tozongisi matondo na équipe technique mobimba wana tokimona bongo tata kwaku ya Kalau Maisha pona nini te tata Ntimba silovondi superlatif pe matondo na bayebanso o bazali bongo neteni ya technique o basali ete tokomela bino na kitoko nyonso matondo mingi na bandeko ya wenzi ya armée toyebi ke bozali balandi minene ya voix mu télévision tozongisi matondo mingi na tata Leta nengwa wetukala ntiala tata Malela Ntsumbu nengwa Ntsumbu Ntemunza tozongisi matondo mingi epai na bino bokoba kolanda na voix bokoba bonkola na voix mu télévision awa bozwa ntango nyonso batemi ya kitoko na émission na bino makanisi ya bato bandeko balandi mpona lelo tosuki awa biso na bino tokutani na manaka ezali koya kimia ya fumu kimbangu mpe ya balongo banso na eleko oyo ya centenaire eyingela o mabota na bino banso Pasize tout petit lomba